Batu ebele bakoma kikomi tuna eske esi bakunda ya edi to na bakunda ya edite edungo moto na ngenge bakunda kienda nute na ba nungu eleka ki makambu ya politique guerre kotoyo. Je ne sais pas pourquoi ça va traîner mais sika bwengongebeti moment où tolo baboya toli en direct pa wapi ebembe to nzoto ya kondo edingwe ezali kolunga bongo Maroc ekiti sika bwe na aéroport ya Njili na Kinshasa epai wapi bana Kinshasa ba lelia edingo na ndenge ya kosakana te na koloba mingi te to kosala en direct na bino awa bomona comment est-ce que le corps to nzoto ya kondo edingo ezalaki akei epai ya bakinoa kasi yambo tali koloba to kobanda liboso na Maroc esika wapi ba Nkondo edingwe akufaki famille restreinte kedaki na Maroc kozwa nzoto ba na kotoyo yango to kosola awa na émission ya lelo pona yango na makambo nyose uti koleka ba publication ya ba image ya misala mabe oyo mwasi a témoignaki lelo ye azokende kosamba lobani na koloba boye na kopesa pasteur mbi conseil na succès Merci Mona. Ngam na tinjo voso David Mombele. Merci yo ke tune mission na petit wana noli otanga komona nga ke nga na kima na batu ya banyongo na Maroc. Merci. Nga pe kolunga Maroc na mukanda ya Maroc. Noli na Maroc aki clandestin. Noli akota Maroc na passeport ivoirien. Akita na Benin lunga Congo akiti na Benin, Benin basali passeport ivoirien. Po ya Maroc nga na yami ataki ngulu nga na Maroc. Nga na tinda noli poto na passeport belge na ressemblance ake mata na Tunisie tuna batutu. Merci. Yo beta masolo na ngai. Noli ngam na sisi carrière. Omoninga ngam na vida noli carrière. Akorenya kate na poto na silisa ye vine mobimba. Muta wata lesu na internet azate. Noli nenga zaona yebisa etinele foso yo. Tindela eke omoni muta tinda o poto David Mombele. Ye muta tindi foso yo. Na leke na succès na poto, na leke na bilamba, na leke na mwasi, na leke na vitesse, na leke na ndako valeur, na leke na voiture. OK? Noli epa nanga aza fufu. Na tinda ke sa politique ayebo komate. Ba bengane ekuna na parti na maso ya ngobila. Ngam na tinda ke sa politique pour na poto asa émission place ni. Place nga na za ya sa émission. Na yebisa ke mukono nyata Paris retourner sur émission te aux sur journaliste te. Na tindie. Tunaye aya place Kofi Aza ayate. Ngaza na Kofi Mikonyonso. Yebisa aya place Kofi Aza ayate. Yambo to banda émission oyo tika to informé boya ya yo mutovani na Bundes bala sur Allemagne ya journée de la femme et ça la kaka moko le 8 mars tika to kutana biso surtout journée le 8 samedi le 8 mars kozanga te ya soirée Liputa et pa wapi Jika Production a organisé soirée Liputa buffet à volonté ya et kozala bongo na référence par na SN SN donc dans la SN surtout référence dans l'église ya pasteur Akilas to la bongo na église ya pasteur Akilas bana Bundes surtout na SN et pas wapo journée de la femme ya journée de la femme moi to la papa joie maman kende ko sepel sa maman yeb sa papa to bima pe moi kala to salima misale belé journée de la femme ko bimate to kende ko sepel na soirée Liputa et pas na église ya pasteur Akilas ya moins cher au wapi entrée couple papa simbi maman simbi papa ba ko futa kaka 40 € ya pamba s'occuper papa vous na molonga nité kuna pe basi pe ya singleton bazali okokuta basi kuna baike kende kaka kuna okomona basi ya ndenge na ndenge ya catégorie olingaka bazali wana bazali kozela bino donc couple 40 €, singleton yo moko single 25 € ya pamba na kati kuna futi 40 € okolia okomela ndenge morope na 25 €. Alors pour beaucoup plus de précision dans le déco benga na numéro o so ngoko benga te WhatsApp na numéro o +49 17 68 73 20 340. Ce qui pour l'ingio benga appel normal au benga na +49 15 21 84 45 88D okobenga bongo okozwa Jika Production. Voilà, buffet à volonté samedi le 8 mars yaya ozanga na zanga te de 20h à l'aube kitoko et
bisengo bilenge zongi na mikili na Bundes autre lobaki te tolobi voilà. mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo. Mbote bandeko balandi ya radio Loko télévision bisika nyos tubozwami. Merci la confiance pe fidélité bozali kopé sa programme oyo radio Lokole masolo toye na lombango tokoume na mingi te toye kaka pona spécial hommage ya Edingwe Motonangenge, champion d'Isaïr de l'époque, champion du Congo éternel. Est-ce que ezana mutu muso abeta déjà ya idi na yebito abeta ya idi ya identique champion éternel. Est-ce a kufi champion to baboto la qui est titre wana to ekoma na titre moko honorifique ya idi akufa ki na circonstance osto yebi kasi yambo akufa to monaki akadagi na nkamba kotika ba oya benga ka kisna ya idi abade ko ngana kisna ete ay kotika ba tika kisi akade kotika yango na nkamba kasi to kozonga na ba polémique wana te oto ye hommage ya idingo na moko na moto na ngenge. Comment est-ce que bana Kinshasa généralement particulièrement na matete ba leli ya Edingwe moto na ngenge. Tout à l'heure nous ambiance na yebite la benga ngo ambiance tonini hommage famille restreinte ndenge bakenda ki bongo na Casablanca et pa wapi ya edi ya kufaki et bongo tozonga sika boto banda. Comme le gouvernement l'avait si bien dit à travers le communiqué publié par le ministère de Sport et Loisirs, dirigé par Maître Didier Boutimbou, aujourd'hui nous avons été à la morgue de Rama au Maroc, donc à Casablanca, pour la mise en bière et le recueillement des Edingwe et Mapim Motonangenge. Et par la grâce de Dieu, tout s'est passé. La famille
du Vieux-Dingwe, du champion était là. L'ambassade, notre ambassade de la RDC ici au Maroc, représentée par le ministre conseiller, était là. La famille Kimbanguiste, toute la famille était là. La communauté congolaise d'ici à Rabat, les sportifs, tout était là. Nous remercions Dieu, nous remercions le gouvernement à travers le ministère des Sports et que Dieu nous fasse grâce pour que nous rentrions ce dimanche et que la dépouille mortelle du Vieux-Dingwe soit acheminée à Kinshasa. Voilà. Voilà, ezalaki bongo na Casablanca. Kasi vidéo moko ezalaki viral sur la toile. Na évité, il y a certaines personnes au badengara ko bebisa mémoire, il y a un condo, réputation, il y a batu na évité tout monde qui filme ko boy na TikTok, abim na TikTok ali ko loba. Bozo la edingo pona nini? Edingo kufi, yemo ko mama kufi, fami na etele ya vidéo watanga bimaki. Batu batala ki yango ba répondre gité quelque temps après yemoko moi ça ko songa elonge changer nkuba o alia ki wana na yebite ba betaki nkuba pona nini qu'est-ce qui a fait que bete nkuba alobi nkuba o ya lewana na yebite ale nkuba wana molimo to na ndenge ya physique boy landa makabu fi o alobaki est-ce que ça li malamu to ça li mabe comment est-ce que ko souiller mémoire ya nkondo boy to ba yango atamuto daki mabe kasoka kufi ba kokolo mabe na été pour la biso surtout ba africain et ba congolais en plus et dingo motana ngenge n'était pas n'importe qui landa makabu o fi alobaki et c'est persi batu atamukete lala no bien na bengisi na no famille tout ya edingwe moto na ngenge boyana na po boyoka nga ponga mona komi yoka edingwe moto na ngenge ngande tinga na olobango par rapport à tous les Congolais edingwe aza mutu ya oyebi fete que ton âme repose en paix non négative edingwe que ton âme repose en désordre edingwe nyoko minima batebele tala mutu abimisa michopo tilelo opesa biso adresse à mutu alate pasa kenda yobi combien famille tilo ba olela edingwe yaya ngana babango basepela ne bemna ko kufa ya mutu te mengai nga ya edina sepeli na liwana yo na sepeli na liwana pena yo pena que ton âme repose en désordre yo ko repose en pété po milimo bato yo nyokoli na matete wana bilimo bato yo nyokoli na vie na bando banaki quartier na yo yaya que ton âme repose en désordre edingwe que ton âme repose en désordre yoko qui jamais ko reposer en paix aussi longtemps nga naza vivant edingwe oko reposer en paix te lobakene ezala ngati yo mote molimo ne ko pemaka na kimia te edingwe ndenge kufi bongo molimo ne pema na kimia te yo okolelaka noka vino mobima monengo kufi wana place oke wana oza toujours en désordre edingwe moto na ngenge que ton âme repose en désordre edingwe moto na ngenge que ton âme repose en désordre. Pourquoi les Congolais nous sommes comme ça là? Bokomi edingwe papa mo bana munini edingwe zalaki bola munini edingwe zalaki wa salaki na mukili être quartier yango ne de bola mo ko bomaka batu tanga yaka mitsopo batu bomonaka te tanga yaka mitsopo batu kuna melaka mitsopo bino bomonaka te aboni boyoko boza boendeni ngapo na nga na bi bien tous les Congolais o moni ko za contre ya répondre nga yo kombela nga na commenter ya répondre nga que non okosi po ngam na lobiango nga penta na beti tolo edingwe moto na ngenge que ton âme repose en désordre yoko pema kampete on m'a dit appelle ça comme condoléances à toute la famille que ton âme repose en paix jamais 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 mutu wana mela michopo wana akolando ti suka famille na ye yobi kobe personne ba sepeli bato basepela mbule beti edinga kufi mbule beti mataka na matete ezaki symbole nini mbula wana betaki ezaki signe amona ke matete fongwami kulu no ekota na kata matete dingo yo yebi
ye di yo Bonjour la famille, c'est juste pour l'informer du la famille pardon, la famille Dingo Mobimba, la vie qu'elle a blessé Bino, il y a Tiko comme il s'en va là, dans la quartier. En tout cas, au moment où on a et la famille a Dingo, Batindi Batouba, on met la salle, compte tenu la vidéo, on a ça là qui l'autre fois. Donc je ne sais pas si on a encore le banni, mais on pas si non cocaté. Dans l'histoire, on a un lambo et puis problème, il faut que écoute à radio. Donc la fin kaka bolimbi ça va quartier surtout vraiment. On va faire la boye, nous avons pas limbi sabino. La quartier même voir même dans souki. Dans la betinga, il y a tel point que la coquille. Yango na bila ça la vidéo oyo na yebisa bandeko nanga na signaler bino ke lelo songa na vie problème et la famille ya Edingwe bakatière nde basalinga boye. Donc merci bosambela mpo nanga nzambe na bino a soutenir nga pasi bandeko nanga na okoka te. Voilà. Donc il faut savoir koyeba koroba makamusu sutangu batu bazaina pasi voilà toko umela mingi te toko zo ba témoignage ya Edi pendant que to solo na ba honorable nous parlons ya Edi ngo motona ngenge régie oko ba la ba image ya cortège un aéroport comment est-ce que corps ya Edi ngo motona ngenge kiti ndenge bandiko ya tina esika pi ba poster yango to moni wana et pas wapi mwasi ya Edi ngo alati Kimbangiste. Et donc, il y a Edi est mort Kimbangiste, n'est-ce pas? Voilà, comme témoignage, il y a Edi Ngwe Moto na Ngenge. Na kozali boso honorable mama Nene Bopikiliki, yepe a Kolimingi na matete ndenga lobaka. Asala ba témoignage wa ko pesa pona ya Edi Ngwe Moto na Ngenge. Honorable mama Nene mbote na yo, ya Edi akufi corps to moni comment est-ce que population quinoise particulièrement et il y a Edi moi témoignage moi liloba par rapport à Edi Ngomotona Ngenge. Merci pour la parole, président honorable. Bonjour honorable Pousso. Liwa ya Edi esali biso pasi parce que azalaki yaya moko malamu ngana yebi etango tozaki ba mike na mai ndombe wa mso na 55D bango na maekola mai ndombe wana azalaki na mwasi na ye liboso après ba olongwa azongi na aninga place bazalaka zomona ndia ye kokoma la vitamine. Donc ye di aza mutu moko ayebaki batu na ye pe bayebaki ye aza yaya moko soki mabe batu mabe bazoya neti baya kobimisa bino ye aza wana donc mutu awandeki kodefendre biso kwa nde biso toyebaki ye aza yaya moko vraiment bien mais kokota na kana ye te mpo tumbola ye soko otumboli okomona mpe baaventure mais baaventure wana eti ngai nayebi aventure ya nsima oyo akenda osala mwana moko asalaki apingaki ye akenda ovandisa likolo ya mbabula ya moto alobi akoti na lupango wana akuti mama na alobi na matete kaka abi mama na ye awa mpo na mwana na yo afinginga mwana wana afingaki mpena ntango akomi mwana na abisa binga na obeto te na osimbo te me nzungu ya moto wana mama kitisa nzungu eza moto mama kitisa abi aovanda likolo ya makala wana nayebi si yo bato bafukami basengi bapardon bafukami bangolomi bamangolomi ya Edi atikaki vidéo oza viral sur la toile honorable oyo jeune fille moko alobi bien te pona ya Edi bino bozolela Edi po nini bakisi na ye mte bomi o totala sikoyo est-ce que yo moni yango ndenge nini ma fille oyo alobi mabe pona ya Edi et puis bakatiere babeti nkuba batali te kasali mwana mwasi babeti ndengo basali bien to basali mabe moni eloko nga na koloba bakatiere baza bato moko ba trop brutal mwana wana nde ifala ye beloko ni azoloba place wana ata soki mutazaki mabe aza mabakisi na ye azoyeki kisi wana pona ye mwana wana na famille na bango bia ye ya Edi azoyeki kisi wana pona ye moko pe pona matsa lokumo bakatiere mususu ozomona ye mutamati kacha Congo
alors mwana na ndenge alobi pe mabe omoni bato mosusu bana ya lelo toyebi bango président honorable munoko baza na frein te ata siti train ebanda otambola ndenge wana te bafrein ezali mais oyo bango baza na frein te yango fo babetama bakuba ndenge nga aza pour wana nga aza pour wana batufu na ye batala te kaza mwasi to nini parce que munoko soki eleki ezali na lifuti nango akoloba biloko ndenge wana te nga natika yedi ntango ava kufa na 2022 anga nakendaki na Congo natikaki na terrasse na biso aza omela mai ya pamba apesi kutu jus énergie drink alobi aomela te maomela kaka jus ozomona biloko ndenge pourkui koloba ya motu abanda kokotela bandako ya bato te posa ya bato mabe azalaki kokende konini koprovoke bato te azalaki na kwe na ye me yo soki okatisi na ngambo na ye nde omona makambo na yo. Merci beaucoup, Merci beaucoup, honorable. Voilà, tokeye pa mwana matete mususu honorable papa Johnny Mabiala. Témoignage sur lango pona ya idi lelo boy ko ya idi tout le monde commence que ba kinoa ba yambi ya idi et c'est pelisi batu. Est-ce que ya idi a mérité accueil oyo to a mérité yango te. Et puis na mwana oya fingaki ya idi ba kacha ba beti omoni yango ndengeni. Ya mbote bandeko na ngai bisika nyonso kozwami kola mona biso napesi mbote na ngai na mama na ngai ndende place azali nzambe amona ye aza mwana oni britannique na mama fifi nzambe amona biso na ndeko alpha nzambe apambola biso bon wana aza ata toza na bonzambe na bomusuni bonaki bomusuni toza batu ata toza ba chrétien kasi na kati na musuni na biso normal boy toza biso nyonso batu soki bachenyo tonga koyoka pasi ata toza chrétien ata soki moto aza paye batie tonga koyoka pasi ata moto soki azali sorcier batie tonga koyoka pasi ata nganga biso nyonso baka nde moko seulement eloko différence biso eza kaka oyo tobengi kondima na biso baninga mosusu bakie kote mosusu bino boke kote mosusu mais vie toujours vivre biso nyonso ndenge moko soki douleur eza na mboka ndenge Congo eza na pasi boye honorable kene rapide on n'a pas le temps kene mama moya idingwe on n'a pas le temps vous avez une minute seulement allez-y on n'a pas le temps non bando bandi na lobité kene mama tout robit s'il vous plaît ya yango nazoloba c'est-à-dire biso nyonso tozali lolenge moko ce n'est pas que parce que yazali nganga soki akufi bato bachola obi aza quartier bato bachola wana eza malamu mingi te na histoire ya vie di na matete tobanda kozwa ye lokola na ta tozaki kokola na tozozwa ye lokola le plus fort ya Kinshasa mobimba donc soki boluki matete ye azalaki moto azalaki kotelema liboso et puis banda kotelema azalaki blague te azalaki kotelema donc ba match musu to banda ko beta le musu to beta na bana lemba na kamobutu wana soki vie dia zawana yebaka ke bana lemba beaucoup ki azalaki muto azalo sana ba menace na mabutu donc ezalaki na maboko naye mais moi histoire na muke na za ngo kaka muninga na ye moko Cap Chano azalaki vrai ami na ye azalaki na mwasi moko babandaki ko bimana azalaki juste na ba voisin na biso alors mukolo moko ayaki wana aye ko visiter Cap Chano azalaki te mwasi ya vie Cap Chano zo ebingwa lobi yo penda yo bakisi na ono binisaka bato ezala ngwa lokuta ya ebi alobi ne kisa lokuta ndenge ni abi bo soki za lokuta te binisanga abi yoza mosa masanga mwena binisi za abite binisanga na ndima kiyoza mobinisi vie dika u misakate abando betaka siffler abinisa mosa master naye abinisi ni madiaba abinisi ndombolo abinisi penda na moma moko boy akomosenga même bilamba longoli elamba likolo asenga ki elamba likolo tanga komi kofungola bato bagangi nde akikotika donc ezaki mwelo komoka bongo biso nyonso zalaki wana malgré to yaki bana mike metozomona makambo ndenge lekana na miso na biso et puis ye moko tango akati kobeta siffler na ye ser na biso wana bato azoseka ye abando tuna siko bato bozo sekania babika socho bina ngano chobina babi yeso chobina azo wanga na ngana binite babito uchiko bina edinga bandeli lisusu
abini bon dans ce temps là tu là qui peut sous nani était na ba phone te pour na ko filmer ko la kisai mais abina qui deux fois après un moment donné dingo ya kikotika donc c'est un peu ça aza vie moko zalaka na bien côté la ka batutu bitumba ceux qui bina bitumba boya bi ke bana matete ba biti bango quelque part yoko mona vie 10 fois tende à répondre donc aka mutabongo aza qui protecteur ya matete na ndinga ba ya makasi quoi donc aza vie moko ala qui trop familia ndito binga en anglais trop familia. Merci beaucoup honorable. Voilà, honorable évêque Polo, ex-catcher, ex-collègue Nayo à Tikibiso et Dingo Motolangenge, champion du Congo éternel. Na habité lecture Nayo sur Tomoni Ndengeba na Kisasa, tout le monde a bazo ya Bayambi, Nzoto ya Kondo et Dingwe. Et c'est pas ici batou. Et puis vidéo ya fi oyo à lekaki azoro lo mabe et Dingo akufi pona ba kisinaye bolé la terre consort batou ba sepe ki na ngote. Nzokande ya kanza ki TikTok o suka TikTok. Nanzela nkuba o fio azui eto landiwana et pesi pasi ba kacher ba bangite ko beta mona mwasi bo lokwa na ring yo lecture na yo omonya ngonde nini honorable évêque na pesi batu nyonso Congo démocratique mo batoza na deuil to na deuil national parce que o akufi aza icône champion Dingwe moto na ngenge ye wana ye na sengi na ba meloman na ba public na ba fanatique nyonso balingaki ya idi bakende kolela ya idi tozolela idingo te po aza catcher po aza mutabakisi mais tozolela po azali sportif congolais asalaki fierté ya mboka oyo Congo biso ba oyo soki tozwaka pe bu ya kosala catch po bango bazalaki ba modèle na biso bazalaki ba modèle tomonaki bango bolisano basalaki ezalaki malamu yango kusaki biso pe lelo tosala bon Edingo normalement akufi bato balobi akufi na bakisi na ye eza pasi mingi mpona bato kotiola na moto akufi ozotiola ye na moto akufi congolais azotiola Edingo yango sakufi siko bazotiolola ye nini ye mwana mwasi wana soki Edingo akufaki na bakisi na ye esali ye nini nzambe alimbisa ye oyo azwi ezali lifuti na ye ya kofinga moninga yango moni bakatiere babeti ye pamba te po amanifeste impolitesse na champion Edingo moto na ndenge moto ya monene ya Congo mobimba oke tokende koyamba ye na esengo ndenge bembe komi elelo mbe tobanda kofinga ye non ezalaka bongo te Edingo akufi biso totikali nzamba pambola bandeko mosusu batikali kaka na kati ya sport ya catch bayebaka un jour sali ezali tozomona bandeko ya kimbangise bayekolela ye seki akomaki fidèle na bango baprouve ke Edingwe akomaki fidèle na bango yango moni baye ebele kokumisa ye banda na Maroc ekino awa don nainga naloba nazoloba na bamonso ebele po azalaki bavie na biso totiaki na motema c'est mon vieux vraiment nazana bamonso ebele enga mpe nakozala na ebembe wana naokende participe na ebembe Dingwe nakokotika yango te nalela yango na mosika mefuna kende esika matanga ezali. Merci beaucoup honorable. Voilà honorable Mama Fifi lecture na yo ndenge ba kinoa ba yambi ebembe ya Nkondo Edingwe et puis mwana mwasi oyo afingaki ebembe ya Nkondo Edingwe ba bete ba kachere nasi bayokana na bango finga babeto posala bien poza normal po batala na motongo oyo kolukila ba problème lokola ya banga kita affronter bango seke bayokana kindengwana ke asala ngo di babeta ye posala bien oyo aka lobi fiango yepa koma kubunda bitumbango eza passe nga en tout cas na mona une fois mais bon nakasavu bwana bautaki soki ngenge ya makolo bazoya okeno kobunda na 27 juillet wana na victoire lokola balekelaki na Ethiopie na bafanfare na bango wana nga mpe na landi ntango nazosutuka nakomi wapi kota pozo ali nazongi ndako
bango bake kobunda esili na kachika na monaka yango wana bon na yo mona yosuka na TV ndenge abimisaka michopo libanda oyindaka wana part wana en tout cas na bando kolinga bakachi na bango wana te bakobeta wana makasi nde baobamba mabele wana en tout cas na tiko lulango te nga sport na sala za basket wana te na basket pe la betaka pe periode moko na kota sika na s'entraîner na équipe ya Rond-Point Ngaba to banda ke na terrain na bonga matete wana kota wenje to banda s'entraîner wana na basket to banda kutana pe na bakacha ngo wana bango pe mona na ba jidoka ba osala babenga ngo nini na bosani bazo sala ba réchauffement ba place wana ndepe na umona bango na bakaleso na bonde ba olata wana na ba mini bot na bango bo part wana na tikali susko komona bango te ba o batikali apa o ya ndundu bango ba oleka mingi ba oleka na chupi. On parle beaucoup Yaidi hein. Donc Yaidi zongi mingi de témoignages ya Yaidi kaka. Donc yo mona Yaidi ka mbala moko. Mbala moko. Donc voilà. Na ndo linga pena teso ba bubandi ba kubundane wana nde ba obeta omona zo lela après ko gagner amtuka na ndo sepla na ngarte. Voilà. Très bien. Voilà, très bien. Voilà, très bien. Voilà, Bandeko, Sika Aboye, to tikela bino, botala Sika ambiance. Na habité si faudra appeler ça ambiance ton réuni de commerce que depuis monter à Dingwe et quitter l'aéroport Yanjil Nanzela embouteillage ti et pas ouais pito c'est pas là kimbangiste balaxi à solo que ya idi azali bongo vraiment kimbangiste Tolanda arrivé à depuis monter à Edi suivez. Là, sur le fils biologique de Yaidi. Les amis du Massima. Deuxième papa. tozala mawa moko oyo biso moko oyo azalaki papa aforme bana ebele akei eza nzela na ye yango biso toye korendre badernier hommage na ye tokoti na quartier na ye matete place abandeki kovivre epuis tokende kotika ye na cinquantenaire après totika ye na cinquantenaire nde tokozela jour oyo bebe obima po tokunda ye. Maître envoyé, est-ce que ozwa pe temps ya koparticiper na kati ya temple ya Edi? Non, nazwa temps ya koparticiper na kati ya temple na ye te, mais na collabora na bana na ye. Okolabora na bana neti nani? Super Mukuma, Makidiba, Defin, de Jésus. Donc, on a pas dans bango quand même. Voilà, merci beaucoup Maître envoyé. Maître envoyé, continuons toujours avec les interviews. Pas souvenir nini fort au yozo garder la mémoire d'Edingo. Pas souvenir les belés. Asala mambo belé na mokilo abakisa implice na monde ya magie. Très bien. Mambo belé aya na ngope oyo liboso ezalaki te. Très bien. Donc belé ba koma ko se référer panaye. Donc on va mettre envoyé na ko rendre ba dernier match naye. Na ko surveiller vraiment mam na tina suka et puis cérémonie na ya suka et to zala wana to sala oyo toyebi ope alakisa bana na ye tosala ngo epuis tokende kotika ye
mboka bawa au pays des ancêtres. Est-ce que Bob Sek eza digne na kombo edingo et puis azo mérité niveau to vraiment Bob Sek eza bien organisé par rapport à ça moi question est troublé peu bad. Oui, ça va vraiment parce que Aza déjà moko Aza école et puis Azali wana pona ko donc à comment Azarasu ya bato kisite ya ba magicien te Azarasu ba quartier te à comment pona nation à comment pona mboka mobimba donc organisation nyonso eza maboko ya l'état va to basala na bango et puis biso bandeko na ye oyo tozo vivre na monde ya kisi donc toza wana kapona ko accompagner papa na biso oyo azaki icône na biso tina dernière demeure na ye. Merci beaucoup. Papa, quel est la moutuka? Pour rapprocher ma cuisine et l'eau. Un mot par rapport à disparition légende. Merci Sangha, donc on est ensemble en direct. Donc on appelle ça fanfare, on a fanfare dans le monde. Très bien. Merci. Merci. À Sabatete, je sais que vous êtes choqués. Mais un mot na bateau balingako et puis na bateau batalio durant Bob Sek a été na gouvernement on n'était pas sûr pour rapatrier en tout cas et le gouvernement sali et je vais sur ma place malgré pas si mais tout le monde bakonzamboka batiki bisote bazala bisote. Merci. Donc on est là. tola bati mobali naza na nzala oyo mobali akoso mobali alobi ke lelo vendredi okolamba te okoloba na mobali no nini lelo nalamba te navanda nzala
mais pas pasteur le que le loko lambate au pire réponse on a pas ça zo la ici dit l'éternel. Ah l'éternel c'est normal. Mutabu mwaki biseli nani eli mwasiti. Mwasi mutabu bisaki mboka. Bonde ni mboka ko bonga. Mboka ko bonga ti. Ba boma basi nyonso po mboke bo. Ba boma basi te parce que yemo kon sama baki arabo sumo kilité. Comment possible ngana ko boma mokili. Arabo sumo kilité. Kaka mwasi il faut y école parce que le but de connaître moi ça tikinda kunae akiveiller. Tango kiveiller. Tandis que Jésus a sa sala qui va tout veiller. Ngana tiki mbali ngana ndako. Mobali ngana lié moko. Ngana ki ko la veiller. Je me suis pas qu'il na veiller wala on tala moi na yo. Au moins moi c'est que ngi découchement. A cause mbali ndeki na ngi veiller. Veiller la kaminga basi. Pour que mbali ba ngi. Moi si ne mutu abatela ka libota te. Yangana bokuna ke il faut basi ba kende kaka na veiller. Yangana tout monde ko passer ko la basi na biso. Ngana ko ndimate pasteur ya ndako na parce que un pasteur exemple tout ba tinga na yo chambre moko. Oko iko prier. Ah. La prier ndeni. Prier yoka oyo ngana ko lo ngana ko prier. So no bi amen yo bozo si amen. So que yo la pasteur. Ti misiko. Ah. Tinga na yo chambre moko. Non peta ba prier ma case. Ti yo. So ça mina beti yo pera bengo na chambre. Ah. Oui. C'est que yo ngano mambo sambela te. Ti ngana sambela na ndingi nanga. Pour le côté les kimi na kata mokili oyo toujours sambela ndingi sur ma bango aussi là te comment. Ouais ko pesa nga prier. Hein? Pona bono sala kindumba. Oui. Parce que razo pesa o prière pour kambanda kuna yo kamba libota na yo bomba yango na sama kila Yesu. Yo mtosa kindumba ne. Msosa kindumba zaka nene kindumba. O bazo ki l'église belé belé bazo telema liboso cher bazo teya bazo sela nzambe ya ndinga solo papa. Ba yipsa ko ke est-ce que moi ça côté na kata église. Ils ont un verset ni moi ça au théâtre. Ils ont la Bible. Ba pekisa na Bible mo ba sur place ni ke moi ça côté na kata église. Na verset yo yipsanga. Ba pekisite? Te ba pekisa moi ça côté ya biso mbalite. Ya solo. Moi ça ko côté ya liboso ya mibalite. O bazo teya wana wasala bomila. Soki moi ça côté ya liboso ya ba liboso ya batu le ba mobile ya liwana te. Bango basi na basi nde abani ko pesa prière. Mais moi ça ko côté ya liboso ya mobilité jamais. Les azana nguya mokota. Oui, le centre tango ya ekangaka moto ekipaka sexe te ekipaka moi c'était mobilité hein. Ça va un jour heureusement ce pas dit ngorobaki tokomi komona clair na makambo yo lobaki. Merci. Conseil ni no pesa opesi ba conseil te basala nzambe. Basala nzambe tika kokosa biso. Balobaka vérité. Pour jamais ngana na mwana mteki na vai na ndako na ngai nzambe alobi nzambe na ona se yali tata na mama na yo yo somoni passer à $10,000 akepa tata na ina mama na yabini ke ne opesa yo 10. Ah mais nzambe alobi tata na yo na mama na yo bango banzambe na yo kaka biso jo kato pesa pa pasteur pesa ka 10,000 pa yana. Papa na ye wabimisa ye. Ah papa na yabimisa ye. O musika bakosa kabino. Musika bakosa kabino. Ngai ni sona zana dina mbongo na ngana ko bunda bakomba na ngana ye. Na kene église te. Na luka ba homme de vieillard. Pardon. Na kopesa wana sona basa galoso ba makayabu na kiko tika na homme de vieillard. Dona ngana pe dim na ngana pesa ka yango les vrais dim. Na ngana tika na église te. Na tika na église pour pasteur envoie. Ata mutu lokola nga jamais. Tala nanu bien que pasteur église que vandi boti église bito sumi la pasteur so motuka. Basumi le voiture. Pasteur ndako. Tant zo ki l'église. Au moins pasteur zo di kana voiture te c'est pasteur. Alors banoni.
tokutana kuna me ngai edingwe so nazokende otelimisi nga na mimo okiapi nake victoire nake meme victoire te pusa na puso liboso odeblie okende nana yebi nzambe paster aboyi komema yo me ngai edingwe na mimi yo ngai edingwe na obanga mpe omata na mutuke voilà okubanga omata na mutuka boni bakufa na mutuka edingwe nano yoka te mais je laisse connaître beaucoup yoka pour lingo yoka yango zero koyoka di tokoma na suka tozokita poske na suka tozolobela likambo ya papa oyo paster Moïse Mbiye aza na parke lelo eza mardi baconvoke lelo mpona procès ya ye na Eliane ozanga eloba oloba te mpona yango na makambo nyonso euti koleka ya bapublication ya baimage ya misala mabe oyo mwasi atémoignaki lelo ye azokende kosamba oloba nini nakoloba boye nakopesa paster Mbiye conseil asenga Eliane pardon pour que mwasi aza moto akosakana na ye te aloba Eliane limbisana na nyonso elekaki nzambe na satan mpe bakokotela Eliane oui limbisa parce que fait Patrice alobaka yango bien eloko toana biloko misato na mokili oyo pardon merci bonjour soki ye Mbiye asengi pardon epa Eliane Eliane mpe ekosala epasi mingi eza ye te moto apubliaki baimage wana bakangi moto mosusu moto apubliaki yango mais baza kosamba mpona likambo nini fali bakanga bato bapubliaki yango mwasi mpe aconfirme yango soki ayebaki eyelaki yango ya vrai te mwasi aingo oloba jamais na tribune nga na kokende te ntango akendeki Mbiye asenga pardon to alibata mokili asenga mwasi pardon ngai edingwe eza moto makasi mais pourquoi na koma mimi na justice te mpona nga nakosala mwasi nanga baacte ndenge wana natosaka mwasi nanga ndenge nyonso ekoki tovanda calme eloko nakoloba kakaki Mbiye senga mwasi na yo pardon loba na elimbisa ngai satana akotelaki yo amekaki yo mpo oyebaki ayebaki soki oza na mondimi ya nzambe ya solo yo moko koyeba yango oyalaka ya solo toyelaka yo lokuta okimaki edingwe pourkui omoni bato basambelaka mboka na biso eza toza na devise na biso ya nini paix justice travail boye bato basambelaka eza nini au nom de Jésus sans effet na bala Yesu devise ba chrétien yango wana na bala Yesu au nom de Jésus sans effet somo ndika mpuko leki sans effet eloko tolobaka yango na kaka soko bengi mwana mwasi yaka nano papa nga na bala Yesu pourquoi tongopesa Jésus kaka mikumba ya makasi obeti libaku sans effet po mokili ebebi mokili komi na mambo ebele parce que tozosambela mingi comment parce que mabe ezosila te po mabe esila nakosenga na papa Diangenda asala makasi abenga baeglise nyonso tokutana na stade martyr tosala messe mpo Yesu ameka kosekisa biso Simon Kimbangu ndenge Yesu abimisaki Lazare na kati ya libolo soki na comprendre mpo mabe esila na mboka oyo fo Simon Kimbangu azonga catholique te islam te catholique te islam te parce que bata catholique bayibaki maye na biso mina poto Simon Kimbangu asali 40 ans na kata prison mpona mboka na biso eza na malamu asali miracle ya ndenge oyo akondima ye te en tout cas nakoregrete
simaki mbango ali moto amoni pasi mpo na biso tomeka kosenga nano na tolela pa ya nzambe ameka kozongisa biso simaki mbango azonga pour que afungola biso miso. Vraiment bolandi ndenge papa na biso edingwe moto na ngenge alobi ya préféré Simon Kimbango ya po mabe eleki mingi na mokili. Donc yene mto aussi ça mabe. Donc église songolo pakala te, ata église na bate belé bato bazo tonde belé bazo prier makasi po na mboko au Congo te. Ata bazo ko prier ndenge nyonso. Boko longa te. Oyoki ngai edingwe na li représentant ya Satan. Mais na banga nzambe. Pourquoi ba pasteur bazo banga nzambe te? Bazo kosa milimo ya nzambe. Ngai dingwe na ibango bien. Na banga nzambe ndenge nyonso. Le to vanda. Ozana $2000. OK ba Congo. Nzamba pambolio aujourd'hui $4000. Tango ke l'église au salani. Présidim. Bande ko alléluia amen. Il y a témoignage. Un témoignage hein. Na ragi na $4000, nzamba pamboli ngana yi na $4000 et sengo te. Et quel sont moko? Ngai moi c'est ngara ko mela 2 bouteilles à bière. Nzamba pamboli ko mela 10 bouteilles à bière et sengo te. Oui, c'est sengo te. Nzamba pamboli. Te? Oh, kwiti. Alors mais la 2 bouteilles comme na 10 bouteilles comme na casé. On les a sous exact témoignage te. On les a autour là nzamba za opambola te. On les a ko maudit. Il y a du kwiti. Ah oui. Tango je. Ça ça m'a soum kwiti na kwiti. Ça qui masanga na kana. Bato ameli biso ba coca. Si mabaye komela, aisa deuxième tour aisa la bière. Bato ba meli ba langwe ba sanzi ba baluki na mabele. Comment on mabete? Les a 20. Pourquoi on aura exemple car miracle bossé sur salara et masanga wana. Les a 20. Mais Jésus dit nous avons bien que pardon. Nous avons bien que mela langwa sanza baluka na mabele nzamba ya lipuru. Les armées, les dieux d'Israël, buvez, enivrez-vous et vomissez et tombez sans vous relever à la vue du glaive que j'enverrai au milieu de vous. Ah? Donc, mais là, langwa, sanza, baluka na mabele, nganza menaza katinayo. Ah, est-ce que verset va passer bon ça bisson? Et bimi na pareil na ngate ma pareil na to ba kinga sala giao. Na pareil na yo. C'est un miracle tout mon verset ça na honte bibi yo bimaka donc. Ça va passer la korba di kamwana te. Passer la korba di kamwana te. Otangia ngoyo moko. Natonga ngonga mo foma. Bande ko balanzi chaîne biso peigner face à face avec des ngape muto atembe na tangango. Jérémie 25 à 27. Donc Jérémie 25 27. Donc nzambe penda lobiko, nzambe naza katina yo l'Éternel des armées d'Israël. Mais là, vivez-vous. Vomissez, tombez sans vous relever à la non, pas verser au thé. C'est dit, tu n'es pas versé. Si vous avez besoin de verser, on a monté là. Tu n'es pas versé. Il y a solo penza, à passer pour le appeler le kuta. Un prophète Eric, parce que Eric pour la vérité, Nzambe pour la vérité. Vraiment, tu comme la souka émission la biso chez Audra. Il a dit merci de ngoya mbingai. Ton oya na obanga. Ngabi a dit au sumbisa ba sardine, tena ba bombo ate. Ko banga mena muni a dit azolo baka komba nzambe na munoko kaka komba nzambe na monoko na kamwe Olingana bana c'est pour user ça tu user représenter diable est-ce que yo poko tanga komba nzambe na monoko no bangi te non na mona nzambe non na mona nzambe bonga mona no représenter diable et lui si fait
Na sala ki diable. Omoni ba passer c'est ba kosa ka biso. Hein? Ton ki ko bala. Moli tina mabele zo kufa mingi. Ton ki ko bala. Passer à Zobanonini, vous êtes mariés pour les meilleurs. Et pour les pires. Et pour les pires c'est qui? Pire, c'est mon Lili. Lili n'a pas si. Bon, meilleur. Meilleur, c'est un petit peu l'amour. Alors, on m'a prêté serment à des personnes. Ah bon? Il y a des personnes qui ont diable là. Dans Satan. Il y a un mabali où la gamine est dans mon. Il y a le meilleur pour les pires. Non, pas pire. Téléphone dans le bas. Ni personne un exemple. Personne un conseil. Nous sommes mariés seulement pour les meilleurs. Bon, mais bien dans le balade. Mais pour la vie. Ok. Tant le béquet, je suis marié pour les meilleurs. Et c'est la moi, c'est une maladie, dans le maladie, au coïdé. Mais nous sommes mariés pour les meilleurs et pour les pires. Et pour les pires. Donc, au balani pour la bolam, au balani pour la mabé. Mabé, on a ce qui. Mais c'est Satan. Tant on a mon balani, on va bien à Katandako. Beaucoup de gens vont venir au soin. Satan, quand c'est la terre, comment possible les bateaux chaque fois va faire un sengo, bon baza bien. Ngafuna ken na cha poto pour bateau yo bakabwana. Ok. Donc ça les pire na yé wala. Ngana bala. Talo boko ngeza na bag. Nini? Mais na lobanini. Moi c'est na lobanini. Nous sommes mariés pour les meilleurs. Pasteur Longola pire. T'as les l'autre fan so bien bitumbate et l'autre mon côté. Vous bien maman chérie. Donc vous qui n'a pas chrétien. Voilà. Moi été. Maman. To comme na suka o banini pour une émission o na ko landa ko émission chez Audra. O banini pour na. Na lo banini na sepeli mingi ndenge ko talangai. Je ba question mususu ya ko poser ngai. Nagoya isusu. Pambote na yo ko pesa pe mama mbote mbale misatu. Na pesi mama Ida Okapi. Mbote mingi, mijo mingi. Na pesi yo moko pe moto yeko talanga ya. Merci beaucoup. Mbote mingi. Na pesi pe mon kolo chaîne. Mbote mingi. Maman Nadège la réserve de l'Éternel. Na pesi bangouni surtout na pesi mbote mingi. Na pesi ba fanatique na mbote mingi. Alors, maman na komi na kanda. Tete kana vendre. Kanda ni suya dit to bandi bien na suko siliki. Na ibite. O pesinga combien? Eh dit. On a succès té. Hein? On a succès. Non non collé. Il dit pardon. C'est là. On le vit. Il doit la succès. Voilà, c'est par ici que nous bouclons cette émission, mesdames et messieurs. C'était hommage à Yaidi, Lelo Nzoto Yankondo et Dingo Eye, obsèque Ezali, dans ce pays, le évêque principal, ancien catcheur, alobi a kotika boité, il faut que de vivre à Mona, à rendre dernier hommage macho kwa macho na Yaidi. Bozala kuna baïke pour nous rendre un dernier hommage à celui qu'on appelait champion du Congo, qui va témoignage comment est-ce qu'il a défendu Bana Yamatete, même si Edingo Yamatete, comment qui a battu Nyosoto. Alors, quant à nous, nous vous disons au revoir. On se retrouve tout à l'heure là pour la émission Moussoussou. Allez, portez-vous bien. Santé de faire à tous. Chap chap et tchara. mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone
soki ezotambola basheri bazokoyama yanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini